c'est que tozalaka biso mibale yango na ba nzambe fallait pas sans s na makambo nyonso fallait s atikala kaka so ayalaki nani mutu na remplacer yete nga na sila côté na comme 6 ans na mona 6 ans sikoyo hein vraiment c'est l'ambiance là donc na siko mona 6 ans hein nazaki na mona 4 ans mona 5 ans siko na mona 6 ans sikoyo hein nazokende kala mingi te na comme 7 ans on a zozela na bino vraiment na ko remercier nani gouvernement ya temps passé où ya papa Joseph Kabila vraiment a reconnaître akingai que naza artiste monene akati ya Congo ministère ya culture ya ba pesanga brevet ko ba le vrai oyo vraiment artiste reconnu na kati ya Congo angwana moni ba fille mingi na oyo ba utaki bibuta utanga bango ba yebo kota monde to ba yebini amuna salaka fille azaka boite bana kumusatu ya tandinga kumula bana kumusatu ya tandinga kumuzo yango wana moni siko to yeko benda na ba tolo baba les envahisseurs ba yeko sa envahir musala biso o ba yebi ata musala ngote ba lingi ba yeko ko luka ko yeba ngo koleka na biso oui méchanceté na musala nanga ke soko sala yango mabe soko sala yango mabe na ko yebi so pe kwanga ya kapolele na bomba ka likamute na uzo mama bo likambo te so pe na mone mwana ozo sala mabe na nto na zaki na mutu ngola sexe ye pe na zaki ko pese ba ko sa ya kana no so ka sa mona mère na tiki na tiki. Et voilà très chers internautes, bienvenue sur Eco RDC avec JM pour mon nom. Comme d'habitude, notre concept X face à JM, avant d'abord on a présenté une invité Nangaï, on a profité d'appeler ça Jean Tubo Bombote, mon boss, mon patron depuis Suisse, Jean Tubo Bombote. Et on a appelé ça confrère, on a un concert, on a gagné sur Eco RDC Mbote. Et on a coupé ça aussi, abonné fidèle, il y a Eco Mbote. Là, on a directement Maman Anto Straight, on a apprécié Mbote. Et on a coupé ça sur Mbote, il y a Carla la métisse blanche, na Portugal Mbote. Et pourquoi pas à Salon Roger et Samba, na Lausanne. Salon Roger et Samba, na Lausanne, na PCP Mbote. Et pas ya Embrasi Top Model, la femme du patron na Luanda, Yepazolanda Bisso. Bon séjour à Kinshasa, Hélène Mwembo na Dijon, na boire na Dijon, mais aux à Kinshasa. Bon séjour à Kinshasa, Jacques de Mbinza, qui poigne la beauté d'une femme. Sur la boîte qui est après la monité digital, mon ami de Montikile. Donc à qui j'ai dit déjà bonjour maman Chako. Bonjour. Boni. Bien. Ça fait au moins une année, 10 minutes, tout le monde a mis sous les noms. Mais quand je reçois maman Chako, donc maman nanga maman Chako. Ouais, mais ça n'a pas eu de temps pour été en film pour ça maman Chako. Maman Chako aux arts vraiment en direct dans Eco RDC. Bon, on a vu partout dans le monde. L'émission a vu au titre dans nous à X face à JM. Donc aujourd'hui maman Chako face à JM. Maman Chako face à JM. Toi, moi quand on est là, moi une émission a vu mais avant que tout côté na moi détail sur maman Chako, la carrière naïe. Les articles au salon déjà moi mine na site de l'émission mais il y a pas eu expliqué déjà parcours na yo mais en fait aux ara obligé na concept yo tous appelé parcours ya maman Chako tikala comme archive na émission na sur lelo moi parcours ya maman Chako bana théâtre na neni ba collègue ya maman Chako ya époque wana ezala bana merci mingi pena pesi na le bana nyonso ya Congo et ya africain nyonso o balanda kabiso bayebi munoko na biso lingala po ya ngone na salelaka théâtre nanga mbote na bino nyonso et puis bonne année meilleure année oyo ya 2020 tozo kota nango Nzambe apambola bino nyonso na zongeli so na question oyo posé nga na bandaki théâtre nangai na 72 ni la bandaki théâtre vraiment na 72 aye mwana muke na 14 ans
Alors, bah collègue nanga ya basen baza eteli ba suku ba kufi mais o batika net collègue nanga zaki muyu amwa muyu zaki animateur munene na RTNC nazalaki na Paul Kaumbu azape na Suisse kuna na PCP bambote soko akoyebaka lisusu pe akokanisaka biso batakine nazalaki na basana kowe na Ghana parce qu'à l'époque nous avons ba fille mingi na théâtre na Mélanie on a remplacé qui grâce à elle je peux dire que grâce à elle na comment lelo actrice monene ou na mboka biso ba ibi bandimanga grâce à elle parce que à son absence ndena na salaka rôle na ye pe bandimi na vandi pe lelo na salaka théâtre grâce à elle Mélanie na pesi ba gros bisous na pesi moliki kuna na mboka ya malini makasi na hiver na ba hiver oza kuna en tout cas bambote mingi na bato nyonso bayeba José basé belé et belé surtout bana mibale nde à l'époque on bazaki mingi basi tozaki ra voilà, donc on est là, toujours continué de Maman Chako, tout qui Maman Chako qui a en 1972 au septembre. On dit Maman Chako Banda théâtre. Maman Chako est un groupe ni Toboza, ils allaient qu'à on dit Sangana pour nous ça là tous les déjà groupe nous vraiment au cours s'imposer. Si ils allaient tous un groupe à l'époque, mais tous arana Mwangazo, on a bandaki nango zaki Mwangazo, ndina bandaki nango, ndina continuer ki nango fi na 85 le muyu ya kufi parce que bango na kamunde bazalaka ko le chef na biso à l'époque ba le batika ki biso muyu ile ya kufi wana kaumba saki na ye Suisse. Alors moi vie de côté qui na kati ke parce que asana nanga tu metu ko motenga c'est encore na zaki na expérience milité alors muto mubiti nani Jean-Jacques a habité tokotika que c'est très traité demandé ça ba rien plus moi na Jean-Jacques na banda liwana na moto na moto après Mangobo yeko zwanga demandé jouer na groupe Mangobo et ça va fusionner un groupe Zoï après Mangobo ndé na yeko vana na groupe babengi sans souci après sans souci na yeko légaliser sur la na bosana na yeko légaliser na théâtre de chez nous na la mesa na l'école na théâtre de chez nous ça là qui avant sans souci ou après sans souci exactement avant sans souci na zako sala moi baso ba benga na après sans souci na yeko vanda moi mikolo théâtre de chez nous et c'est pas le président Mangobo au kuta banane travaillera na ba lelo pe bazo exister na kuta Ngalfa fait le couli quoi kuna ezaki ba sketch hein tu zako sala ezaki ba mingi na te uzo la petite lelo j'étais la seule femme quoi na moi na ngatu ndako jouer na c'est tout qui le couli ngai Mangobo Ngalfa surtout Ngalfa mutu peza ya ko memanga na basket parce que na ba théâtre normal na ezaki cousin nga inga mutamemaka nga na Ngalfa na basket c'est comparé oyo za osala na lingala papa na nga lingaka penza ngote mais comme azaka fanatique ya Ngalfa Ngalfa eko senga nzelande ba ko ndima na pesi Mangobo gros bisous na mama F mama Fatou na bana nyonso pesi ba bisous esika bayali na Hollande na Mabele sans oublier maman Mabele aussi yango na bana bandaki ba théâtre na nga na ti lelo yo na l'an 2002 non je crois 5 au sein de l'Académie des Stars Internationales. Académie des Stars Internationales, ils ont un propre groupe. Oui, les académies, on les a eu normalement. Sami Mokili, Maman Lingam Feu, Maman Mindondo, Dje Bacharanga, même Bango de Bazagi, la fondatrice, le collège à la fondation et l'académie Zagi, Sami Mokili, Maman Linga, Maman Mindondo, na Oya Balé, Amédée,
bango bina de mama yo kokoma président na biso te ko sala to mando tina banini ba sketch ba non ba théâtre na biso na bango na surtout papa te ko so pasteur na biso action moko asin moko dépendait ko Simba Académie des Stars Académie de Stars et Salamine en 2015 en 2004 donc 2004 mais aux allez un groupe sans souci en même temps la fondatrice un groupe sans souci ok vous avez vraiment la fonction menée dans le groupe sans souci parce que sans souci normalement ils allaient qui combo de tout qui personne n'est sans souci sans souci azala qui benza yende fondateur t qui mbatse qui ndaza fondateur ah donc papa ndaza fondateur oui que je salue na Londres sika yali ezaki yem tapesa idée wanda to sala groupe bon là to bando luka combo ya groupe sans souci ndesiko yo toluki tuzaku sala banzonzi mingi même si toke ba kisangani ba Lubumbashi wana tozibes sala ki fusion mango kuna nani na ba groupe Nzoi avant to china no to chile groupe sans souci parce que le sens ya mona et groupe sans souci oui les aïe ce n'était pas pour ça que yenda créaki non c'était mon ex Marie il a créé ok donc on est vraiment bah détail au bisoto et baraté na ya théâtre na carrière il y a maman Chako pe na ba groupe au longtemps il a bisoto nous tant à comprendre on ba moi à travers notre rendez-vous X face à JM maman Chako face à JM maman Chako na groupe sans souci aux allez pe na banani au vraiment bandé pour présenter na groupe avant papa sans souci à tika biso to bandaka Izaki to bandaka ngai moko René sans souci Ngalufa Lokuli papa Edingwe nani mundanga teko zwa Fioti Fololo naba acteur mususu na Bosani ça fait longtemps na Bosani ba komona bango mais à part ba oyo ba batika biso musu bazali le komona na bango Ngalufa to ya na il est malade na PC so komona inga tengapi na zangi malade makasi bon rétablissement toi papa Ngalufa moi non que to ça la programme pour nous tala yo zara papa na biso quoi à part papa Ngalufa oh batikani na groupe sans souci aux aina à l'époque il y a papa qui m'a dit que presque mingi kenda na mona mais tito ayaka na ye toi tito aza na mona adi muzuri bayaka na bango bakoma ko ya kende mais groupe sans souci les écoles volées quand même bato baza au kende bamsu baza ko kota bana ya mikolo pe baye lisusu ebele ya kosala na te ya et maman Chako siko on se partagera comment académie kotoyo eza le entreprise na yo moko privé o toza na bana na yo faut raisonner bango net ba toza na fin ya nde bokabola maman présidente fois ça la bien pas bana ya groupe bon tout cas na groupe sans souci maman Chako donc on se partager mingi au moins la responsabilité mingi na pesaka pour de chasse les loyo elle papa sans souci atikela ke normalement pour de chasse à kambaka biso nyuso étant que ngana na tikala neti autorité morale kaka na dirigeant si il y a un problème ko benganga na osala bon alors mais na saka kana kati ya groupe sans souci alors soki likambo ya lelo to pesi présidence et comme na Mboshilo parce que Mboshilo Kinzonzi aza cameraman moko abanda na biso kala une vingtaine d'années tout le bâtiment abandi muke oui banda kana ten a to le bande to zaka na ya liboso moko ya laki wana makenda poto kenda usaba spécialisation na poto mais ye penda tikala na biso amona groupe ndenge za ko évoluer alors na ndenge pe antenne a pesa biso ye alors biso to bité
toyokani nani papa Poudre aye kobenga nga na mama tovandi toyokani tobite Poudre lokola yepe abi mama nga na mama plaka na ba age komina tala ya zaki kater azo sala sope ba physique benzate makolo ezotungise makasi abi bon nani tokokotana tolinga topitikela Omar aye kokende nayake yenda dirigaki mwa moke me tala bana mibali ya ba conflit ezanga kututini kosindika pa yo za chef il ba oyela pe motema munene alors ba mususu motema minene te opona no bochika ka Omar bazuwa et comme ça bon to za cameraman na biso yebi biso ndenge lelo so yepe boye to ko za pe simo photo pas simo photo akoli pe na maboko na biso yango na toyokana kitobibo tokisa cameraman chance sikoka ni cameraman dans une fonction na akomi président ya groupe donc c'est à dire que ça na ngora le roi mandat so il va bien te oui to changer ouais c'est ça donc bonne chance à toi Kinzonzi bonne chance et bonne continuité et au diriger groupe bien au cadrer Pekara l'artiste bazoya sika bien je crois que groupe sans souci pour changer pe moi bateau série to changer te me bateau nde basa ko misu balongwe misu bazoya parce que je me rappelle bien Zala Kiver année 2010 ou 2011 ils ont rappelé le groupe Léa il y a groupe sans souci l'artiste balongwe pas Léa qui est pas sans souci il y a rappelé moi ranking mo boye entre groupe sans souci na groupe Léa ezala kapenza te ngai kutu oyebi makaya zaki pa ya papa Masumu Dende papa Masumu so na yebise bina ngambu tulangula matuka ya kuna kutu Masumu zaki mwa matata yena sasa basona mais baye kotala ba mais ce n'est que normal mutu tsika ko keni na to futa ka bango pete omoni kama so ezaki ke structure penza ko futa ndenge aten a futa kabiso omoni ana to ngelo to ba waye buda mu so mutaninga kina ngai mutu na tala kama nkaya ngati tato yo tuna ko bimana iba ete na yebisi sans souci tato toko yiba ete ya sikabi ishako obandi ngabi taso mona ye so tuni makaya ko yebisa we na binga taso mona tato azana talent moko makasi maza un peu caché ouais kwa kuna basa obete so kombutali papa boy maza obeta natali wana tozwaki mama babengi loketo kabi soto sangisi na mama loketo diyo moko monene nde to sangisa mama yingana tito omoni te dia satalinga futali yo basolo na yo ndebisanga ngamo mukomusu donc macha yo no pona no bena artiste tali que oza na talent mais place ça ya koboma to souhaite exploiter tout non alors le Nathalie sans selvi bon soko makambe yo na Masumu ngana sengi ngabe ato expliquer Masumu aya na to lo tête zuye kaka aya o jouer ti un jour ça tu dois y rebenga est-ce que jouer na biso papa Masumu lemsa ko boy yakana no papa yakana babandi to pese role yena mama loketo bimisi bimisi papa makaya bimisi biloko bususu to ndimaki te na groupe ya papa de Vende ngaki ya landingo bimisi nde papa makaya ko tubanga ayo mona success ke ewuti da iko vande fana biso ok donc on essaie côté ya papa makaya ba pe ba yebati papa makaya uta wapi et donc même ngamo européen yo mona yo comprendre papa makaya uta pokuna pe to yebaka ipe c'est ça le problème quand on azalaka na ya zana talent mais bando exploiter talent na yo wana te papa makaya uta ke papa Masumu et surtout papa Masumu ça la pe bien terre ça ka bien te wana so na bombi za mabe ça ka bien te kutu batangi mwa ba conflit to benga to so za mikolo muka sika lingi yemo asali ko shwa na ye ako expliquer biso peut expliquer na suma de bien bon ce n'est que normalement na soka abota mifa kola akena musala yango na biso kanga benga bantu mais famille ça kaka famille yali soko likambo yali oyeka soko lobi mama nanga na lingwe nanga bon na singa koki nanga na kenanga c'est ça bon mabe ani mabe ndi ya ko insulter ko ko le bona bon ngana linga kandengo na même bana nanga nyoso ba uto lungwa ba keye mbikei nani muna na ye na tuni president Poudre
Bona nini oya te bona ni ayebisinga na bengi na yo zandenge net flow siko azoninga koloba te il cherche pas lis-moi te serge akenda kana zonga kada ya to yeba yesele msuzo mona na ke voyage abani na yomoni on entend télé dans les réseaux sociaux bah tout va commenter au monde on a suite abike musala c'est pas musala oui ya omoni yai ko to kipa kana biso te mais net flow siko na bengi 2 fois nga bi flow oyaka ba répétition souté malamu yebisa biso est-ce que olongwe to soko na courage ya koloba olobika mama atuka ngai na nina sala nga bona sabu to kanga te ata to futaka yo meto yebi ko olongwe mutu ako remplacer ka oyebi vie ya artiste za passé o kanga mutu te soko et puis lobaka ne vérité mama nzonzi moko ba benga kinga bola pourquoi ngai ça za boya ngo mutasala o groupe sans souci kene nzonzi mais ngai mkola libuso ba benga kanga na nzonzi na ye na yebise es ba benga na nzonzi makambo ko so bani na puta o kende tenga kuna mbongo ebele bazo na yebise carrément les on a pas futa biso ba 1500 ouais c'est vraiment nzonzi oh so futa ba 3000 euros il y a bien na ebisa mayoka kizuwa te so mtu mususu le bazwa ki bazwa te kuta yeba na kama kasi on t'a la seconde te bazwa nene basu yako so azaki mutema mabe mais bon Jackie ba futa o bombe la ngate nga bina ko yana kaze na ngama sanga na pesa pe ba mwana ali ata moi et le bombo omoni OK osala moi musala quelque part mais oyebi o ndako na bino ya kolesa ta moi quelque chose de pas na ndako l'air amoni ndengona l'air kaka yo moko ngabite so ba bengi mwana omega yeko benga ngai omega na biso kwa o yebisenga nga biko kipe yete na kopesa mbona faut 10 maisons ngepa na yo normalement faut ça mon pourcentage na 15 oui to tia ko bana babikaka mbala mo amoni oui baba no benge pe ya ngai be omoni siko bezaka ndenge on faut li solo na chef na yo obi chef we le so na ko ya répétition totale kamuna zana chef asape kuli il faut ko kanga pe bana te po yo pesa ka bango pe loko te même so kuna ko memele mo couple lisusu ya malonga omoni yango na lobaka na bana ngai ela ya groupe sans souci na lobaka na moto solo la bango ngabi soko za na problème zonzi mais oyebe pa ya et pas banda na no ata soko mona ki ba bengi ata na buto ye chef papa oyeko yebisa ye binomi bale papa talanga na sabuna buna hein OK mais oya ko kene kaka boye babando luka toujours à tournage oh asate ayete ozo faucher pa na yom kombani ozo ko kene ko non bongisa na chef na yo chef a ko comprendre bana mususu ndenge to imangongo bamona ko ndire to kokanga ba loko ape banjonzi na o mikolo yo eloko imoko yela te alors bango bakansaka soko kiko na ya ozonga ta mo apata ya yebisa biso vérité ba petse 3000 francs de transport mais pas mususu ba pesa bango le biso 3000 francs pamba zongi soni ya ko loba ndenge wana ke papa akena kuna ba pesa 5000 to 3000 parce que yemo rat afute no transport na yetan so ba moto pour transport na mama pasi ba moto wana combien et relié tam soupe 5 net biso le longa so obenga ndenge wana il faut express aller retour na ngai pe mukolo wana journée na nga video o gâté ngai pe na so na kamwe mina amwa eloka bien na ndako comme ça na ye na vandi na banda pe ba ko pesa nga ba 3000 francs na kenango 3000 malamu na vana na nga na bana na nga ba $10 wana na kenango wa pila $10 au pesa mama lokola nga na sala lelo 47 ans de to bando ke 48 ans de carrière na basi nyoso siko ngani na zali neti mwaso asali nini na kata ya moyo pesa nga $10 na kosana ngoni do bakwa sokole msu mwana nga neti omono yeso ka ya le mère na ngai mère a parlé vraiment na zane loko te na ko aider mais elle a fait chaque jour te ba wana ko ma mère na ngai te e ko ma biti te le na ndimi me lobi oyebi ki mère na pesa ki 10 le loko ndio na pesa ata moi ça mo ka c'est normalement parce que ça toyebiki mikolo penza mikolo pasi mbongo komi pasi et puis musana biso komi pasi oko exiger nga bon mama yelanga cette tenue oyo sombaki oyo sombaki cette tenue wana oyebine nga na swaki maputo oyo ko exiger nga mama ifala takale nyoso bonio mama shaka ngo kubika bilamba yo tinda timbongo to tindela kingelamba alors il faut futanga bien leo ozo futanga bien na longola ta moi
moi $50 na ko luka moi elamba nanga po biso ba tailleur na biso mama chako so atuti ah eza tailleur moko malunga ndenge na lati moi libaya nanga bo $25 keke. C'est ça. Yo yo so futanga so $20. Lamba no ya cher boye ezuku tu mbongo ebele pour motongali. Aux yeux exploitants on a plus de ça yo $10 ya transport. Bon exige mama 10 tableaux na kola telo na yelo maputa 5. Allez, na komo la taka ba blues. Toko ko sepa le tali yo po pesingelo ka malunga te. Vraiment donc émission ça vraiment bien zo kende bien ambiance avec maman Chako, maman Yabana, maman Banda pena musalo pikala, tozo ba détail belé na X face à JM maman Chako on a un groupe sans souci ba départ mais ça la même moi mingi. Et surtout la nuit ba interview mingi ya bato balunga na groupe sans souci be bandolo baké président pour Drenda zo pour ma groupe. Yoza maman ozalina bango ozalaka na bango pe déjà tout le la groupe na yo ozalaka na bango que président pour Drenda azo pour ma groupe. Et bango le la bongo et belé balela la bongo que président pour Drenda zo. Bon président pour de yemoka pour ma groupe ndengeni. Soko yo zo sala mabe. Hein? Ozo sala ka mabe ba pardonner le ba pardonner le lobby ba pardonner. Baba yo kaka yondo tumalamu yondo zo bo ma groupe parce que les ka ko yebiso sala bo yo lingo sala ngote. Cotisation au sala kana yote to sala makamebele bangwana to bongisi tombe ya papa masumu soko ba fanatique na biso ba mususu ba ya sa susu kuto nzambe lemisanga papa masumu long ouais long vie papa donc so ba bio on sait que c'est ça non moulay ya papa sans souci ba fanatique miso bon bana pe ba yena moi cotisation yo pesa kelo côté kaka na zaka na ngote na zaka akwa bon parce que ya kana nani parce que tu ne donnes rien hein ozo ko émerger mais ozo kanga makbo so quand il s'agit ya eloko bo ba sengi na groupe ça là neti nani na ba fin ya nous to se proposer tout ça la paix moi fête moko bon c'est quoi avant tout ça la fête à groupe il faut ce que ndenge nani mboshila tambola ba sponsor na fanatique ba pesa biso mwa biloko ya kokabula bon yo siko yo pesa biloko te ba pesa yo est-ce que ba pesa yo vraiment siko yo ba ko pesa yo to ça ba dirigeant ya groupe il faut boya motema quand même malamu mo lelo so balongoli olobi nini papa aina alinga kabiso te o asala kabo o pesa pona boya ki que groupe sans souci ba des système en refusé na artiste en suba kota pena groupe sans souci ba wumele me ba bimarate papa ngai kutu na solo na ko pesa papa munduki nini ta vie papa wala so na yebise sika utaka oyebi na utaka wapi na cimetière wana kingasa ni kimbatseki papa munduki de oleki cimetière kimbatseki mais soko yebisi papa munduki lobi 7h koma aw akoyela oleni tala bakuluno ba uta bazalaka kulu mais papa wana akoya pe okokuta 7h ya zobetelo pe porte mama ngayo wa respectaka musala na papa ndengo wana ngana banga sona zangi na mbongo ebele na ngana longola ye kuna atika kaka pango na ye kuna maya pusa na tana njila ye ko ata ndako akufuta na futela ka parce que tata wana moni pe asufi na biso mingi mais tala kaka makokinde ça fait mal au cœur papa mon des artistes oyo total les gars na groupe sans souci mais total na art na art dramatique là papa oyo na ba pièce mi a joué groupe sans souci là papa ya marqué papa ya liboso papa kola ba couleur te ya ça ce total papa chef personnel ya c'est na groupe Lombe et papa mon groupe sans souci bazai ba papa oyo que so obengie au PC rôle sans que à ça la maquillage et carnet rôle na ye sans problème donc papa mon qui on est là et pour RDCP et on sait l'effort et assister au cabinet Toya total on a makasi ya boss na biso Jean Timothée Bois to s'organiser dans maman Chako so inzamba sungeka na décembre ndenge papa Jean Timothée au solo là so ipe sali que Toya autant na janvier to rien au tala yo parce que bonne année continue à ti janvier si la rende to kata rappeler au fêter papa mundu qui donc Toya donc on les a message bato pe bota la biso papa mundu qui est artiste boye sali ya mina donc tout le raté muta kufa poto contribuer to ça la vraiment programme maman Chako a pris un peu numéro na yawa vous allez tout ça la mon organisation pour non papa mundu qui vraiment tout monde a passé au tata wana nous vivons donc to linga na air tout ça
envie de ça la bien. Moi, chaque conclusion continuer, on oublie que vous expliquez bien, l'artiste que le président de chasse à Zoboma groupe. On a expliqué. C'est ça. Et ça, système où on a maman chaque aux maman, aux arana, bango, sur la banane. Pour monter à rôle, bon, le président poudre. On a généralisé. Chef et un groupe. Aujourd'hui, metteur en scène, chef à répétition, disciplinaire, aujourd'hui sur président. Système on est à la pourquoi pour payer sa motourole, surtout ma fille n'a besoin de bagnon comme vraiment. Pour payer sa rôle, il faut payer rendez-vous quelque part. Mais non, papa. Oui, bien. Système on est et elle est artiste congolais azana wote. Azana wote artiste même wana soko landi nenga le kakati akoma le artiste munene. Ba sacrifice mona le kaka. Ogoyo kaka quand j'étais là-bas na bandaki muke so pona ezaki mutu tele mutu wana soko yebi makangu na yaza. Ozo comprendre. Ezaka to le bezaka ndenga mokili ekoko ya lelo naza to na kopesa exemple to société moko bona ko ya to na société ya to le bateau sona to Masafco mais chef moko soka linga kuna so ngana lingi to lingani te so ngana lingi te kasi c'est kaka basi bayali mibali bayali ezalaka nango kaka papa esika mwasi na mobali bayali ezalaka nango alo kita toi même mikolo nzoto ndoko loba te okoloba nanga président ngana mona konde kidafa andi nukosala kante totika na biso kama ngana ya mister na yo président esili mona esili ndengwa na pe pour jouer un film, on a iPhone. T'es mingi pe akapende ngwana. Moi soko komi na ndenge ona apesa lo na welo. Opese moi bien na yema na pesa ako koma na confiance makati futu kolika. Mbatu mususu. Ngana sana experience mingi. Oh, mingi to nazane mamsusu pende ngwana. Mela na komisi bango ka Mr. ici. Esini namba. O commissaire ministre na yo problème na tala président ça na wana tala o commissaire ministre na yo estili mona idée ko linga pese ngwe no no stratégie pesi bato ya solo pour souvent ba tonte be ezala kanango kaka basi na ba sala théâtre ba mo boya basi na ba leka na ba télévision ba casting na ba chaîne comme que chef boye apesa ngano rendez-vous pour apesa ngai chose faible OK. Mais ça aux faibles tout ça on ne pas na souci de ya musala kaso musala so moni e peda so odukeli muto yo ba kopera ka lebu wale muto na ko akoyoka siko ya tako lomono kwa yebi muto na ko yiba ke ngule mpona bo so kono komi na bango secret ya binomi bale lito iwana lera yebiso lito binomi bale pele makambo pe sili pe binomi bale esate kuna yebisa papa omoni kesan abenga ngabo alinga ukomo pasa yo moko tsima ukomo ya kolela mo bala meka ka mwasi soko yo za faible oza mwasi moko oza faible OK soko za vraiment dur amoni pe directeur na yo akotikati yo kasi biso pe mama ba meka ka biso te ba meka biso me ba kutana na mabaya pe to comme ba vrai ba mister maman chaque chose na rigueur la méchante oui méchanceté na musala nanga ke soko sala yango bambe soko sala yango mabe na ko yebiso pe kwanga ya kapolele na bomba kalikamute na uzo mama bodikambo te so pe na mone mwana ozo sala mabe na to na zaki nani mutu lokola sexe ye pe na zaki ko pese ba ça ya kana no so ka sa mona amer na tiki kwa sa yebi ka mongana ko yebi za kwa yebi ke oyo ako attaquer ye ka omoni bango nyoso ba ye banga bien même maman mindendo na yeba ki ayeba ka tempérament na nga nyoso so ka tani jakile ko so ko yebi se dikambo e ko de ka pepele tala lelo tala ba souri so talo okumuna ko ayebe tabo akuluka likamoko pa s'enflammer et puis solo na ifse ki bino nini mera ya kane boy moni il faut ko yeba mutu solo mutu po yeba o vivre na ekitoko soko yebi mutu wana bien pour vivre kitoko wala o misane bilobalo bakara
akotika na ye kana ni ka ya kamba la moko si c'est vraiment ko solo kana mutu dialogue na mo uninga na ye qui s'agit à problème ndenge ni bozana ye oui ko yebisa soko mono ko oui c'est chef sona nga menga nga tala ye bi chef akuya yo linga non depuis ça tout à l'heure ça lui nous comme na calme pe likamwana pe yebandi pe temona pe bino nyiso ko bina bien que yo que nous pensaka ba yeba que yonde balinga non ezape honneur vraiment toujours continuer émission na maman Chako na pesimbote na Mama Ida Wenayeto depuis Allemagne à Hollande biso Mama Ida Wenayeto na pesimbote na mon ami Dazoflex le stratège de la presse congolaise depuis Belgique na pesimbote na Guizé Emmanuel depuis États-Unis mon ami Guizé Emmanuel depuis États-Unis maman Chako toujours continuer je crois que maman Chako au travail dans ma producteur et belé dans mon théâtre era banzonzing et banda bino banda la série à cassette to CD ya cassette genre bon moi Chako banda une série à cassette et à cassette sikoyo na CD évolution nango ezala ndenge nini ya cassette ko délégué mieux que CD ya cassette banda futa bien ah oui CD le côté CD soko tali bien pe au mona yango nde kutende ko bebisa na ko tsape monde de piraterie pour makas yango wana ya cassette ya qui bien vraiment ya deux avons soit moi oyebe au sel pe likambo na yo pe famille basa ko kanisa biso musato ya pamba tuzako sala bayako bayako pesa biso valeur kwa lelo so na kata famille to nini so ya mariage so ni cotisation obeti to le po ye musala te ya ya kuna so ba fanatique ba tende la baeti so moni atakolata wana kaba ya ngwana moni ba fi mingi na o ba utaki bibuta utana bango ba yeko kota monda to ba yebini amu azalaka fi azaka buite bana kumusa te tande ngakumula bana kumusa te tande ngakumuzo yango wana moni siko to yeko benda na ba les envahisseurs ba yeko sa envahir musala biso o ba yebi ata musala ngote ba lingi ba yeko luka ko yeba ngoko leka na biso omoni ba yeba ni pembala mo ya bangonde ba yeko bebisa pena na caché na biso po ekomaki na sima ngana kokota nga ya to pisinga loko telisase na mona na atek sara face omoni ateka face yango musala na biso bebaki mais soko ba envahisseurs ba yakite nde ti lelo tusozo ata moi muke mais ya bien OK maman Chako to longwa na cassette na CD to longwa na CD to bokota na YouTube internet siko na ndenge ya YouTube ozomona ngo évolution za na ndenge ni ba na YouTube ezo kendele to mona pe maman Chako jouer na ba pièce super à YouTube ndenge YouTube ku ezo kendele na ngoma pe kwa ngai moko maman Chako ndenge bo nana kufutanga mutute nana kufutanga na sale émission siko nana kufutanga mutute mais bino moso kede kutala kolo YouTube wana nda ko zambongo na ye c'est tout omoni kutu wana ndi nazo mona kutu yango dezo kwate biso omona sala YouTube na ngamoko peut-être c'est ça aussi le problème maman Chako omoni YouTube bon wana rolo ba ki YouTube ezaki on peut bien à début. Oui, mais après parce que chaîne les acquis vraiment ébélité. Et peut bien à début pour toi, il y a pas qui tina ya YouTube té. Oh ba fungwana kala ne bazwa bazo ko gagner bon. Mais oh ba fungwana té ti lelo yo. Mais dans le sens que même le lot, valeur oyo YouTube yango moko. Application wana. Valeur oyo bando ko pesa ba chaîne. Yo pesa mo souté. Au ça les logo 1000 vies. Yo ba chose on est logo té. Ozune logo té. Parce que mutunyo se comme malaya la muki asali kasi yango na azana relation na que eko ça la production ya ba film eko ça la boye bango na ngombe ko baye parce que kaka ba artiste wana bango na bango sala ba site kaka ba journaliste wana soka longo na site boye aki asali site na ye oya longo boye aki asali site yango moni que moi perturbation na YouTube mais na yebite na ba YouTube po ba solliciter déjà na ba chaîne sous ça la ba film ba plus de chance maman Chako ata film na yi déjà ngana na tia film na YouTube non ça que baba nga roza cher to non ba
basollicité nga te nabanganga peut-être nabangaka yo mama parce que monde babanga yo sikoyo yango esali kotisa filme te mais nakendaka na bafilme bato mosusu ok mais yanga mona na tia te esikoyo lelo soki ke chaîne moko elobi ke mama Shako po toyeba bachaîne eti biso na EcoRDC na tia kala je me rappelle na tia filme moko oui ekolela ya mwana na Pauline non mwana na ngai oyo komone nani oyo abandaka YouTube mpenza liboso ya mwasi kombo ezokima oyebi ye mpe ye nde abandaka makambo ya YouTube awa oyo bato nyonso baye kosopanela ye ngai na baye kobebisele bamarché mwana yango ekomone nani nabosani ya mwasi ye nde azalaka na poto ye nde tobandaka na ye bien mais tellement bamoment yango mpe tobandaka bien bamoment oyo eyaki bacourant passe komema nini bagroupe bato akotindelo lelo $2000 asala film Nana Takaza que je salue esika yali Nana Takaza vraiment za kofuta bato bien lem so okotindelo $2500 okei mama osali pe film na yo be ofuti na ekoma l'air à montage beaucoup courant exact oluwe yo moko groupe oluwe ma okomi moi mbongo nyonso kozwa pe esili kaka osaleli eloko moko même sur lelo courant esika awe ezate boko luka courant na le boko komi na matete kuna courant yali moko boko pas courant kei vraiment ba perturbation wana ya ba courant ndesa kabiso ba passe omoni yango peut-être yango na yeko décourager bato ya mabe pe ba yeko kota eko décourager na yebi teti oti les mais ils ont ba sitio pe lelo que tout le monde a bazo continuer de faire ça artiste comédien valeur mais ngana na zoom à part Nana Takaza na zoom chance on travaille dans mon soupe non net EcoRDC Jean Thibaut na yende Jean Thibaut ndele msusu alobaka na ba acteur akupesa film boti ya mama Shako ok mais ngai moko te non papa Jean Thibaut no solo la te ke ko non ok parce que dans la tangi EcoRDC la chaîne oyo lelo izo pesa peka ba artiste comédien valeur parce que EcoRDC a Eco Presse na Eco Cinéma Eco Cinéma tout moi lelo que Jean Thibaut ba osala ke atindi ba na mbuka boye ba kepe ba jouer tout autant la message que ba artiste comédien ya Eco Cinéma belé pe bazo kenge ba sala ba tournage libanda ya RDC donc merci beaucoup papa Jean Thibaut na ba initiative oyo sala bien il faut encourager c'est ça il faut soutenir ba artiste comédien ba mama Shako baza ba maman oyo basali vraiment musala mingi dans le monde du théâtre sur l'Andelga banda théâtre depuis 1972 donc si les lots tout mama Shako banda théâtre en 1972 si le lot tout en 2019 tout en 2020 aux appels déjà bah on fait mon gouvernement ils ont reconnu notre mama Shako Azali. Oui vraiment on a remercié nani gouvernement ya temps passé où il y a papa Joseph Kabila vraiment a reconnaître Kingai que naza actrice monene akati ya Congo ministère ya culture ya ba pesanga brevet pour ba le vrai oyo vraiment artiste reconnu na kati ya Congo na médaille nanga or ba pesanga ezali nango omoni ke ba reconnaître nga quand même mais naza na fierté wana quand même ata na le côté mais je suis reconnu dans mon pays que na sala kawana ata lelo na bimi na kepa bayebi que cette femme aza actrice na biso monene na kata mboka na biso c'est bien donc au gouvernement il y a papa na biso Kabila il y a Salaki juste il y a maman Shako à part il rappelle dans l'association tout le monde dans l'association moko ils ont reconnaître les sont na l'action na ndako na ba diplôme ko ngana tiango na mire wana kutu muke eza ba diplôme et ba journaliste ba pesanga ba diplôme ndenge na ndenge ba mona ngai ba journaliste mais ba mona nga banda ba mukulu wana amona nga banda kala banda na banda azalaki omona papa petit naza ko evoluer la mutakufa yebi ke mona moji asala kale
et la mona moso asala kala omoni ke bato bazo kola na ngai yango no mona succès na ngai za ya lelo te na en génération nyoso naza na bango yango bazo bosa na ngai te mais so na salika faux pas okosala ta 2 ans 3 ans omona na kadisu te babosa ni mais ngai génération en génération dans monde nazo sala tout na yelaka na terrain pourquoi parce que na lingi na bunga te na bato ata na komi na kan na koloba na bana na ngabotiaka nga bakoko pe to mona ki lui définisse na jeunesse na yete to mona to mona lui définisse na mbolo na ye alors botiaka nga ata na soko kama koloto tindi ata mutu ka ibozwa koko wana aya kovanda ka c'est ça c'est mon travail nga na sala eloko moko te na bina nga à part théâtre na tangi oui na sisi papa na nga na pesa ke diplôme na yenga bien oluwa na tanga yango yo na sina sisi kwa sa kolinga na sala théâtre ezali donc na yo presque na kanali kaka ya ndeko na ngai tala fungolinga lelo na komi mobile mobimba bayebinga aza ya uyeba na partout dans le monde pour na théâtre na biso alors yango na mona ka fierté munene yango wana et puis so nazo sala ngote na yo kwa nete loko moko ezanginga na kati na ngai parce que loko na mesani na ngo yango wana même lelo yo yango na leki na nga mamani o mamani akoti na monde na nga po ye pa banda ko landa ngai nga bia de kota yo ya tapeli solo mamani vraiment qui ça c'est roninga na kota la ngamo na kamoi nga nazo ya awa na mona mamani to vendre na biso mambu ya théâtre ko tout jour na hôtel là on zappé ka ba chaîne na biso mamani o jouer omoni ka jo kitoko pe photocopie ya mama Chako mais mama Chako ibike ba tusu la nisa mamani ya lipasa na te ye kutu musika nanga ye aza 3e après nga mamani aza lipasa nanga même pas parce que bonjour ye mutu to talo te lipasa mama Chako ende mamani leki musika mama Chako musika uzo na opete nga na sila kotina na comme 6 ans na mona 6 ans sikoyo hein vraiment c'est l'ambiance donc naza sikoyo mona 6 ans nazaki na mwana 4 ans mwana 5 ans sikoyo na komi na 6 ans sikoyo nazokende kala mingi te nakoma 7 ans yango nazozela na bino lokomi na 6 ans le mona okoma 7 ans il faut nini bosala yene bolere oyo bosala nga lere oyo nazala oyo balingaka nga bafanatike na nga na boboya ngai na oyo bolingaka nga kaka me bosala biloko ya minene yango ndenge olobaki yo moko olobi nini emonu vivant lere nazala boyi oyebi ke nakoso te monome na ngai bafamille mpe bakomoboma biso mpo batikalaka na biloko na biso tikana na milela na ngai ye mona okufa bafamille bakomoboma biso nakosa bino te okele bakomana kaminyo ya biloko iye biloko iye kuna bapesi otan gouvernement bango bakomi koboma na bango na bango me nga kolo nzoto nayebe eloko te enveloppe ya yo mo mukolo nzoto profiter à tel côté c'est le moment to quand ce moment chaque heure c'est le moment yango na mileza ngai moko pio c'est ça à profiter ya mbongo na ye enveloppe na pia katwani osala bien ko sala pe bien le gonalia ka na ye a vivre na ngoye mo ko na véhicule ne ya bien pe atambola nango moi ndako na ngai ya bien na vani boye atande oyibi ndako si ya mama kingani mama chaque etikala bato ya monima etikala elembo kekingani mutasi apesaka cadeau pona musala asala elembo na yo yango tolukaka belembo bino bakonza mboka tolukaka belembo bino bana na biso apoto oyo boyebana bolukaka lokumu mususu yango yo bozolwani lelo bosala babo mama Chako asali nasaleli mama Chako eloko munene bo elembo nde tolukaka bolingi kaka nga na kufi boyale boye talata bagerbe de fleurs tala boye na ba discours de 50 wana bambata bokozwa na kolamuka bambata bokozwa vraiment maman Chako quel est votre secret à regarder 6 ans na yo bike 6 ans secret za nini secret nanga secret nanga ya monene ya lipesa nzambe nanga wana yebisaki papa ye bote nanga elimwa te atandi na za mokolo mwa bote nanga etikala kaka et puis koyelani
kosekala nyonso kanda nde ebebisaka biso bilongi kanda nde ekomisaka biso lokola bandoki soki oza kovanda na makambo na motema eza mabe koyoka lelo okomi maladie du cœur oza na mutu na kanda oye mwana yango mono bosalaki ngabo olobi ose défoulé makambo nyonso olobimisi okozonga c'est ça biso toni yango wana makambo na motema yango bamaladi ndenge na ndenge ekobotela yo zalaka osilisi koloba ndenge ono mama mwana nanga bo nazalaki na kanda ya esilisili boseki esili koboma likambo na motema eza mabe nzoko eza mpe malade soki oza na likambo na motema bimisaka nga naka ndenge wana nga nakoyela lelo toswani lobi na ntongo nga mutu aliboso opesa mboto nga na bipeni mare bipeni wana mama nango okoka kovanda na ye te me ngai batongaka biso masako ndenge amesana na mamunu me toyebana ya yebaka nga natapeka teki sho nanga nga mpe nayeba mwana biso olobi lelo boyo mibale lelo ezaki camarade esi me baozala kaka kaka lelo tozobima kuna po abenga mwasa mundele bolika mango esui yo kaka ose tala ngona na seki kaka ya okota kaka taxi okasingana zokele tokene ndako nzelama na okota te mais na koti donc to bandi sungulangi vraiment c'est la famille hein nenga na ko pesa exemple to na sens ndenge ko yebisa bino to yisa afuti kwa antenne afuta biso no afuti ngai na za vice president da yebina ndeke salaire bafuti na okako apesa aziza mbongo ngase nga vice na yekite kama mbongo akomo ngamu ta charger makama mbongo akomo futa bato sako yebisanga abimela yo pesa mbongo una nana yebiso ngabe okobimisa mbongo to bunda na ndaku na ye mwasi na vandi bana neba mama tika papa tika mama yo wana mwasi ya madazelo mama dazelo Jackie yo boye bi mutu na yo mwasi na ye siko to sinisi mama falai ga moko mama falai na mama falai na pese mbotu mama falai na limba wana mama falai ko benga o shako aye o bazo bunda ko na chakona ngana kangi wako yo kasina munene no ko mama yo kai talo o so da simbi yo kakawa o lela tenga ko peta ale na kangi makofu mama ko falai o kuta biso bafuti biso te nina ngo ngabe okufesa mbongo na futa bo batika Tuanga na kufela kami ba peple. Ngamba na ngawe. Okubimisa. Abi bafuti te ngabe opesa ngezeza mbongo pona. Ho. Ngabe obandi. Mama fala ya ukabula biso okay. Yo yawo ngaya. Zolo bana te ba mama fala. Kamunini. Ngabe abimisa mbongo. Yo kai. Mbongo ngona. Ya mbongo ngoni. Nakukabela mutu mbongo. Ai. Yo anga nasolonga group. Yo kai. Tala. Olonga group tika group na yo moko longwa. Ngabe na longwe group? Bino ba bolongwa. C'est que bokolongwa pete bokosala kaka. Boko beba na pete. Et puis de sali mulange bandi wana pete meni abo pia. Oh mokola yo kaki na zwi sango. O shaka zokele pota ya bandolela. Abengi sinimo photo. Shaka kana okene photo bon osuko group. Abandon bon suko ko tikla group ona nan. Ok ne te yoga sinimo photo. Ah bien. Photo chaque photo 4 saisons ba saison ebele. Chaque kende to ebi famille na bango mubi baza kuna. Chaque kende tellement que au monde que to saraka biso mbale ya mwana ba hanzabi fallait pas s na makambo nyoso fallait satikala kaka. So ya laki nanu mutu na remplacer yete. Quoi ya ya ke ka lemso de talani kabo. Oh, vous ne pouvez pas faire quelque chose là. Sketch ou quoi? Attendez, toquer télévision moko ka boye be biso souple. Mona to talani kaka bo. So ya tika abandika ngana kolanda ka sujet wana ya bandi. No we. Na bandika na sujet ya bandi abimisi to to ya mona ninga okedeka setenga be kasi yote. Mobana kata to banete mo sana mobali bazo swana. C'est ça. Alors ekei. Ba msuba yeba ka ndenge wana se. O yazo improviser so yazo le balika muso non.
continuer à monter à liboso à Koloba landa chemin c'est fini pour développer pour conclure c'est ça il y a mon ngana ba ça moi tout le temps dans quatre la scène parce que artiste bien ba une improvisation ah oui il faut que yoka muninga scénario déjà ba sali ba briefer yo mais improvisation ça au créer au pesi au yoza au pesi savoir faire na yo donc il y a ba artiste Maman Chako to sola vraiment bien toujours développer dans moi suka moi mali mais moi minute étiquette toujours continuer kaka to te kolanda pe awa que artiste météo petit frère il y a S santé dérangeant qui oui azalaki so babwaki mbasu zangi na hôpital vraiment tala kaka maman akufa papa akufa famille penza bazali susu yango wana za kosenga lisungi o bakoko sunga ye basunga vraiment eza pasi mingi ndenge bakomi kobwakela pe bato bambaso te quoi nazo comprendre te théâtre maman nangi pena tout sola pe moi côté wana parce que tout le monde a surtout là de la moto artiste qui ngani mbaso mais d'abord nga nako kata o maloba mais etamboli pe ya moto to kona les amis pe les musu pe ya monde na biso théâtre etamboli no libanda ya musana mingi les musu libanda musala osala kalika moko ya mabe kuna na moto moko alela bakobakela mbasu yo lobi nani na kata théâtre les autres on est mingi na monde théâtre ya monde théâtre parce est-ce que bango basosola ka o makambo basala c'est ça bon monde théâtre boyebi kaka te avant na théâtre bon na ni biso to zwaka te Dieu nous va me comme bango te on m'a on me kana longo et combien ah fait na pe ba ko mona kanga ite ba ko mona kanga te ngana sana nzambe na ngai mutu pe fala ndaka lokolo na ndenge ya nzambe principe na yo ke kuna to oliambo ba bato bo titi mama ata ba producteur talo ngai na ko memo boyo lelo yo kasi bato bana babosani nem sumbongo na kenda ko defa te pa mutu wana tota abosani pasi wana ayi ko bwakile umbaso to banini nakata théâtre nem supe nakata théâtre muko likamoko sala pe en dehors ya théâtre mutu wana nakana na ya bwakile kwa yebini bakusumira ka bata théâtre nga yango wana lem susu okomona nga munombe so mutaza malade makasi na kena otala yetu c'est ça tokoma obanga okebo na simo shako ya laki awa ye mutatikeli likam OK nga ya bato yeko ta muninga na ngai ndenge basumbelaki ko bato na lisalango moyoka kango po apesa ki $10 ya memaki OK te za ki tango et créer ba problème alors yango na la raso mutaza na hôpital na banga ko kutala mais no mona na zo sambela pona yena atananda na ko kende te ko on sait jamais na ke kuna na nyati na pesi mukongo ya kufe koma lokola shaka ya laki awa ye mtaye ko sala kama alors eza kitoko te eza kitoko lingana mo da théâtre ngo oui soko bosala na kama be wana oza buzoba kwa ndeko no moko c'est ça ndeko no vandi na muninga na yo bosolo atalika mango eza ya mabe soko ayibaki yo soko alingaki makango na yo soko ni bosolo la yo zape mobali basi basili to mibali pe basili pour se pardonner c'est tout ça la ngo kaka bo c'est tout et ça ni okuté oni et le côté au sala mokili mutu mabe na mokilo yo pe ko sala malem sur plus 3 fois plus que ça ko souffrir ne ya souffrir qui azole pasi na ngai ya yo ko likala ni plus alors inutile eza mokili ya nzambe toza koleka ngai pe basala nga mingi mabe me ngai na mona kabana nga wana na kipaka bango te so te mona mbote oyo mbote to koma ko lobana na biso kwa inutile okangela nani kanda ngope ya nini penza yo monyo oza problème na motema yo monyo ça bakaka yo mo omi ozo micha nzela no pe kaka nzela motema kolele soko liaki mbongo moto lobi papa ta mikolo yo nazokoka kozwa mbongo te tala yokelanga mawa en tout cas nzambe azo nena yebisa yepolele omoni vérité soko yebisi mutu vérité ata na liaki mbongo papa ata okotinga lelo boloko mais naza nango lisusu te ne naza kokanisela ata nzambe akokotela yo olobi na ye mikitisa kosenga pardon et ça la bien oui il faut la rappeler banzela et dit que ça rappelle la malade monsieur Goye là yo maman Chako je crois que MTT là au Japon zota la biso
ndeko na ngai aleki na ngai bando tikanga kaka boye yo moto ozakile msu mwa opelele nani wana opelele mama leka ata koleka lisusu te nayebi ekote ekomi mpasi tobenganaka obosani na numéro na adresse po obosani leki na ngai mama Brigitte motema ya Willy Opelele ana Willy pe pesa bango nyonso mbote loba ndeko na bino total espoir correct toujours mauvais na PCP mbote bazotala biso sikoyo mama chako sikoyo tobeta mwa lisolo moke ya groupe na yo Académie de Star International. Pourquoi Académie de Star International? Académie c'est quoi? C'est l'école, non? L'école, oui. Oui. C'est Star International là, c'est bon, on a dit international parce que là on a des routes kamika na photo. Ah ok. Donc groupe bien badel mingi banda. On a na kisazo mais siko to komi on a kati ya FDC tozoleka na chaîne na biso ya Voici-l'homme après siko yo na koleka pe na chaîne ya Eliezer to komi wa na komandoleka pe wana. L'évolution ndenge ni marché na bien. Si ezoki de bien na uti ko tourner tournage moko côté village moko na Bakongo na ko tourner film moko kitoko ko kolanda ngo film wana ezali ni futi ya mokili ezaka ndenge nazoloba pardon mais mama Chakosko Académie de Star International zolekaka awa na poto zoleka sute parce que bandanga sikoyo omoni sikoyo nalobake chaîne oyo ya ngai bango nde bazotia siko na YouTube bango nde bazopesa na YouTube donc ok bazopesa moi quelque chose et donc ça na artiste wana bazojouer Académie de Star continue pour ça 15 ans. Oui, 15 ans déjà, donc 15 ans d'existence. Donc on fêtait munene. On a été producteur na nyonso ya poto na yebi ba osala eloko. Et puis on a 15 ans, on a 47 ans de carrière dans Ngai et elle a fait tout mélangeant au ça là vraiment. Monsieur RDC aux Alarona. Bien sûr, Yatibo. Yo mutoto madaka masolo. Yatibo ya za yanga ya lelo te. Omo ite nazo kipete. Ya lelo te. Que film na sala na Marie Misambu. Oh moi nanga zangi Marie Misambu enani papa Kwedi azalaki mobali nanga ye muta ya liboso na côté alibosa film wana afutaka biso bien très bien tele lo azo soko comme aliyebisi mutu bokene bofu mama Chako ya na film na yebake na liaka nanga bien c'est ça soko alibika mama Chako film oyo botia mama Chako ya na film nanga yebake na kolia nanga ayebi valeur ya ayebi valeur nanga Jean Thibaut boye ba valeur ya ba artiste makasi ko pesa ba artiste valeur na bango moment ki bazana envie tout le monde a dit que EcoRDC que n'est pas au sala donc et pas ya maman Makila ba sala kala banga bazaki ba relève déjà deux fois oui donc Jean Thibaut vraiment merci tinda délégation EcoRDC pour atala maman Makila ndé peut au sala pas papa Mundu qui soit papa JTT a joué rapport déjà ça ngeli ceux qui commis bien à Sololi que tout sur la peine maman Chako kuna tala papa comment tout comme na moi souka ya rendez-vous na biso X face à JM l'autre zaki na maman Chako azalaki en face nanga mais ça dans mon concept oyo papa JTT a sali mais ça ka te ngande na représenter yango na EcoRDC toza na équipe de même makasi toza na cordon na biso Katali ya Fanny toza na mon ami Vini Autokota Sika toza na Eko toza na Nora Kalonji et puis toza na Eko donc le leçon à la présenter émission T et le bien de comment pas représenter yango so inde on a présenté nga pe na représenter yango za ka ndenge toza na bolingo chez nous les esprit d'équipe esprit de boulot donc toza pour dans ça la musala maman Chako dernier message na yo kozala ba dédicace na yo na bato ba otala biso la pinga no bonne année na bana nyonso ya RDC na ba africain nyonso ba yebi lingala bonne année na bino nyonso na o bozala mikili nyonso kona yebi eko et panzala mokili mobimba alors bonne année na bino nyonso bana na ngai ba fanatique na ngai
bonne année bandi famille na ngai nyonso bisika nyonso bakwa nyonso oyo bozali bonne année na biso 2020 oyo nzambe na biso apambola moko na biso 2020 oyo mosana na biso ekendeseli biso 2020 oyo pe manabo moi ezala toujours na bana Congo RDC elongo na bitumba RDC pe bayokaki RDC etomwami wato zuba dirigeant sika makambo nyonso ya sika totombola mboka na biso bana na biso ya Congo RDC o ba vanda ba mikili bomoni eloko moko malamu boya kosala awa pe mbongo eyali so omoni ko vanda ka kuna pamba te parce awa so ko tiyo mbongo ba election aba so muto ayali a diriger quelque part ozwi ata makala pambo ko zumba oye ko teka ozuma quelque chose so ko zana moi fond na yo oko yala lokola biso te papa na pamboli bino nyonso et puis oyo nyonso alingi ko benga ngai nyonso ya lebi lelo na solo na mama na WhatsApp na ngai eza 090 plus 240 donc tu as plus 243 090 207 24 24 oyo na ba numéro na ngai ya pamba pamba ezali plus 243 84 48 951 na suka ba numéro wana nyonso mibali soko bengi ngai okozwaka ngai so na pamboli pi ya chibo na pamboli yo na mama na biso ba gros bisous na bana nyonso na pamboli bana Suisse nyonso o boyebinga na o boyebinga te di pamboli nanga ekene na bino nyonso nzambe nanga pambola moko na moko mo esike kangamaki fungwama wai oyebaki prière chaque alobaki esimbi ekosimba kaka na pamboli pe baleki nanga bride chaque mami chaque ngala na pamboli Apollinaire ngala pe na pamboli Gisèle Mutombo, famille Mutombo nyonso, oh chief nangai, Junior Mutombo, na pamboli pe grâce na tonela bino yeso na yibi tozo ya kofeta wana Kinshasa, boya na pamboli mama Lumumba, na pamboli yo na Bruxelles na yo mbote mo famille Lumumba, famille Okito nyonso na pamboli bino Charlotte Okito bino nyonso li pamboli bande kunanga nyoso bazana mikili ndenge na ndenge Joseph Chako o zana Bukavu na yebe kolandaka YouTube mingi ukomona émission yo oh papa pa Chako lokanga le prof zoya yo ya na uta pamboli yo merci mingi vraiment émission ezala ki bien présenté par JM. La pamboli pour mobile nanga Maniko Kalombo, le vrai docteur Maniko Kalombo, la famille Kalombo nyonso au Bazalia. Papa Maniko Kalombo. Donc veut le meilleur nayo, on est aussi na part ya JM au mon nom donc émission ça qui bien na debi et to ça vraiment émission na biso bien et na katipe to komi na suka ya émission na biso na zali na esengo ya on a bino vraiment partout dans le monde. Pour respecter vraiment rendez-vous pour Narutala X face à JM, le Zalaki Maman Chako face à JM, tout ça, tout ça là, tout solo, tout solo là, Maman Chako va répondre et il n'y a pas de question. Soyez vraiment, si je suis Zali, remarque Zali, n'hésitez pas, appelez-moi ou soit vous contactez moi, mon numéro est là sur WhatsApp et vous allez mieux. Et vous allez bien à bateau, vous s'abonner dans notre na Eco RDC, vous s'abonner, vous allez vraiment décider bah surprise et ça est belé et quoi ça va na ba concept na web mara donc toujours dans déjà janvier qu'à la minute année 2020 je crois que Jean Chubo a mis ça ba concept c'est belé donc pour la année prochaine tous les na ba concept ya sika pour na ba abonner la sur Eco RDC donc bande ko non tous s'abonner tous s'abonner massivement et vous allez vraiment bien après si mbote na batonya sur vous allez qui branche de le débit il y a au landabiso et pourquoi pas dans moto à sali que pour botter la biso partout dans le monde que ba imagine na bien ngana mama Chako Peggy Walungwa garçon noir Peggy Walungwa il y a ba Peggy on a sima ya caméra yende à sali que botter la biso bo sepela na biso et boyoka oyo tozoloba c'est Peggy Walungwa garçon noir na pesi équipe technique nyonso ya Eco RDC mbote na pesi Fanny Katale mbote coordonnatrice na biso na pesi Vini mbote na pesi Verdi Kyoka mbote na pesi Nora Kalongia bon séjour à Dubaï ba mbote belé
parce que quoi vraiment trop de déplacement à Bapeko on trouve des déplacements donc nous rakal on joue séjour à Dubaï on a passé un botte on a passé boss na biso genre tu vois toujours continuer on a bien on a EcoRDC pour continuer puis Golandara biso na EcoRDC et babonner on est ensemble, rester toujours connecté et partager et s'abonner massivement sur notre chaîne EcoRDC. Bye.